Bote na bino bandeko balandi ya tindika télévision naza na plaisir ya trop ya kopesa bino basango mboka na mukolo ya lelo na yebi ke ba mingi bazali kokamwa en tout cas au monde elongi nanga en tout cas la tindika télévision ezali kopesa ba msusu ketu na ndenga ko sakana te bandeko balandi komona muntu auti na ngambo mususu ko yanga mususu za facilité kasi to comprendre idéologie ya chef de l'état ezali pona ko tonga mboka na biso okende liboso yango monike to landi mbisa la nara toujours esika mai ezali kochola bakosa ki biso trop kasi vraie idéologie ezali na fachi beton ndina lobaka toujours kimia erni partout na mabota na bino mokola lelo na meme mino lisolo kaka te ezali information kaka te ezali pe sujet ya ko analyser ndeko Moïse Katumbi aleki na ACP alobi que batu nyonso bakomi ka focaliser 2023 élection voilà babosani que esengeli balona esengeli ba se focaliser na éducation esengeli ba se focaliser na agriculture esengeli ba se focaliser na makambo ebele alobi wana eza mabete komo na mutu lokola Moïse Katumbi bandeko balandi akoma na ngambu ya fachi beton eza pambati toyebi mutu wana comment a fonctionné na tango akala toyebi comment a tortira quelques bandeko oyo babengi bango babenga bango excusez-moi le terme pour tolo balingala benga ngo baluba na Lubumbashi to bosana te guerre civile et salema to bosana te makambo belé o Moïse Katumbi sana na mboka na biso komona ke akomi koluka yepe abenda na ngambu boye alobaki déjà ki osala opposition républicaine po nasuka achamwa libaya lukape abima yepe mais to une absurde ba stratégie nyonso wana kasi na mokolo ya lobi aleka ki na etando ya ACP po na kolobaki batu nyonso ba se focaliser ka 2023 esengi tolo mais ye tango exercice qui fonctionne à ye abande ko kamba na l'état est-ce qu'alona ki to kena na Lubumbashi bino batoto akatanga boyebisanga tango biso na to koma kuna to ebite to ebike mboka etongama nango oui mais pasi ezali na ebike balu choix babenga biso tango nyonso en tout cas Katumba bomi mboka ndenga osakana te Katumba sali boye na usakana te mais lelo oyo aina maloba ya biscuit ya pakoli yango mafu miel likolo intérêt na ezani na 2023 ngo ye patia libaya ye pa luka ba benda ye batia côté moko pouvoir ya gâteau te ya okabula azu biscuit azu bonbon azu boité pouvoir donc idéologue azanika moko fachi beton aibindenga mimila makambo ngo ba yaki awat o ngai kingani na ye na kingandi o ngai kingani na zongi na gauche droite akase bango justice salamu sana e babela ki bango tout caméra boye kabuni donc akoboma yende opposant lelo to suki wapi azongi mboka makolo point d'interrogation mais to yebi ndeko Jean-Marc Kabuna zaka ya biso ata loboko olela mwana oboti asumbeli oto kata ngote to bwaka ngo rein yaka loboko no passer au sokoli na savon yango ka kolela balu ba miliaka entre bango te tozala en famille o akenda ka simete singa famille ebenda na mekata na jamais donc moi mboka Jean-Marc Kabunda oza ya biso na kati ya motema en tout cas na surtout ba bonne guérison place aux ali ba son kenda ikozwa en tout cas il est kitoko makasi po awa tozali kozela o décision finale o c'est décision finale pour ça soni etali biso te biso so bana papa be moko bana mama be moko en tout cas les sphinx Etienne Tshisekedi atikela biso idéologie moko en tout cas le peuple d'abord bandeko balandi lisolo oyo ya Moïse Katumbi alobi ke ba se focaliser na agriculture na éducation tout consort to ebi ke éducation na Lubumbashi za cher inilu bato maele babima kuna to mona bato malonga bazosala makambe éducation kuna eza cher est-ce que agriculture kuna ezosala mon point d'interrogation to mona kaka awa batinza biso bandakala to mona non to mona pete pondo uti Lubumbashi en tout cas ngana na mona te bande ko balandi so bomona boyebisanga ngana na mona na ngati ke pondo uti Lubumbashi oloso uti Lubumbashi to ebika loso uta bumba ye moko la charité bien ordonnée
Commence par soi-même. Oleki na ba itando lobby. Yo pe banana okolo. To ozela makamnyo so lobby wana. Lo na me terrain d'été. Au 2023 on a saki opposition républicaine bozo un peu botia koto. Place ezati. Baba ne ko loba trop, baloba ki trop. Président de la République a même biso corona bitambola tambola. Bomoni lelo ndenge futi. Bomoni lelo nde to okende. O monolithe ba yeli biso ba demo ba ko tana Congo mboke kufa kala ba demo o Mobutu apundaka tina ba mère nani pasteur akina na mère to bimisa ba demo na to mona bango te mais pour congolais aza makasi na koloba yango bo okamwa meta komi boende te rien na comprendre que idéologie a sous les abos bato nzela bazaki toujours wana bavandi na ba coin pour na ko déformer information toujours information président de la République azana mboka boy pour na nini moko diplomatique voilà to na quoi ba exception monde akenda yuana ba pesa ki $1 million monde ma marti azana ba pesa ki mbongo tala kuta sali boy ya solo sika sali wa to palula ba kosa ki biso. Tant que tu comprendre le pourquoi ba voyage à chef de l'État, tant que tu comprendre et lo konini na ba dire na ndinga zolo ba totara makamonyo so na bo mission ya bo mototi tant que moni lo ba biso ke mwana aki classe faut ko discerner aki classe pour ani lobi ya classe ani a okomanani a Jésus avancé sora bikoko donc photo zo akata ko philosophie ba te bele ba yebinga na mission analyse ensemble oye moko mobundi ya mboka ba kosa ki biso tro yango masolo asike ezali na tindika télévision to ko soutenir vision chef de l'État chaîne OYP plaisir na biso ezani et soutenir kaba idéologie ko expliquer population partout bazali ezana ba mboka ba paya vision nini chef de l'État aye nango pe information nini ya malamu et ko promouvoir na avancement ya mboka na biso bande ko balandi to sala ka ki diale to portaka moi quelque chose connaissance na ba balanda biso. Oui, tolobi moi mboka Moïse Katumbi alobi ke ba pesa priorité na 2023 te boina boto ebi ke 2023 za na musikati. Mais na 2 ans oui biloko bakolo ne ko bima e ko bima mais yo munanu la biso exemple dossier bukanga lonzo to kolanda on mikolo ya o batekela bateka diamba mabele na biso etona kita bande ko balandi okolo na matembele pendant 2 semaines bimi pote ko zimbo ngalo na ba aubergine na cheka na simanda ku ba systématique ba nini na oteka pe na zimwa likonda ba petit balé famille sepeli eza pe ka mpona ko participer ko soutenir vous to muta sombi aubergine na malongo alambi na lie kitoko na sombi ngo 200 francs ta l'information en tout cas président Oumela na atambo na nzela moni nzela kitoko anyati poto ti asepe fati beton asa donc bisonio surtout na souci pe na bita ko soutenir vision chef de l'État na makambo to sa dozela ka yete ya mutu moko yemo ke ko la biso ba partenaire libanda yemoko apesa ba instruction koto yemo aromi kata ndengeni donc yo nanga uzana devoir au soutenir chef de l'État par rapport à l'action na yo bande ko balandi donc ezaki pona ko expliquer bino boka moite présence na la tindika ezali kaka pona ko bisa bino idéologie to tonga mboka omoni bana Israël bazaki na Égypte tant babimaki bazali na même moral tant moral de panzana ki oto sala ba veau d'or to simba boye nzamba frapper ba donc to boyi ke nzamba frapper bino na pesino président bosenga ki mwana mboka oh ouais tolingi soldat te tolingi ba étranger tolingi mwana mboka pie biso mwana mboka to tche maboka kinongo li iboso en tout cas 2023 Ezo Poussana Seni a affirmé pe à lobby malgré 8 mois de retard oyo ba bandi na yango pona ko organiser ba élection mais ba élection ko za la bel et bien et ko salima a na République démocratique du Congo na yebi ke batanga mukuna basi ba sensibiliser to tala bango élection ya te loko élection ezali na 2023 recensement ko salima 1 Dédé, tu reçois ma carte d'identité. Pour te faire un angle, tu as ma carte d'électeur. Tu reçois ma carte d'identité. Moi, je suis un sabi. Et ça, sous carte de vaccin. Tu es bien habillé sur les analyses. Sanga moi, bateau, moi, comme tu m'as encore besoin que c'est le système à cala. Oh, aner. Là, ça c'est que Simbi. Oh, fin chef de l'État. Te, oh, soutenir, yete, oh, kosaï. Boye po boyi ba biso mambongo tanga ba fongola na mona mbongo te ayibi to boyi tozo dénoncer makamwa tozo mona mona remport victoire tozo mona mona kitambo magasin batu wana en tout cas
to senga pays chef na biso ya CC biso to soutenir chef de l'état to koisa bango en tout cas ba élection kozala o nyonso abanda ko kosa biso temi na kwanzo lo bake moni élection za te ba sala boy te ba omoni ba président libanda ba gomo ya ba luka ba mbongo ba kotela ba pesa ba armement na 2023 ba tchaba nyonso na ndako mta obima ba bomi blokuta nyonso na bandiko banzi 2023 élection ezali recensement ko salema to ko zo ba carte to ko kena maponami to ko pona lisusu mo konina so fati beton po balobi azali 5 ans to ko tomber totala na pe vision te bande ko balandi ata to lobaka ata to banda loba to no finga totala nanu 3 ans oyo président de la République asali pesa mbongo bongo ebimi ya 100 jours bango balé donc ba olinga ba bimise mabe ba pesa mbongo webo sa nanu awa to ozi abata 145 territoires DG komio bato ya environnement o bazu bande ko ba tie kotoyo o bazongi bo nyoso boluka ba bo créer bulu yeke bo retard de lokuta ije feza na bino boke makala Toboke makala fati beta o katsanzela ya ota la mpandite gauche do ya okeka ota kanzela. En tout cas, j'ai salué le bébé Francien en passant yende on exception muke na réseaux sociaux par rapport à badir na ye bande ko balandi to kende lisusu na makambo itali IDPS. Nani azo créer mbutu Nani azo créé haine pour partir na biso akitoko e panzana na 2023 tozana makasi ya kolonga élection ti. Selon wa propos o ekomeli biso ezana batu moko bazana bango quelque part babatami bazo financer batu moko ya IDPS pour ba ko diabuser base na kati moto epela. Mutu nyonso te aza mute malamu mais to se supportaka to vandi na ba commune na ba quartier na bandaku okobota bana nyonso mitema mais mwana mutema ba ozana ekaka mwana makambu compliqué pe ozana ekaka obwaka ete. Donc to se supporta ne moko likola mususu soki mabe ezali obengi moninga te likambo ezali to bongisa pona lokumu ya libota na biso ezali IDPS mais IDPS ezali divisé en ndenga ko sakana te il y a 2 ans filtré au bazo financer mbongo pona ko détruire IDPS bala membre bola mukabo susula parce que 2023 tikali 2 ans kola mukato zaki lundi lelo toza vendredi donc mikolo ezali ko poussa na to tika banguna te ba ko panza biso po lobi bazo avantage omoni bango ya bango moko ya basaki boye basimba non to ebi ke base ezalaka état d'esprit tozali solide pour na côté mais la likam to bi mbongo babanga biso so ka IDPS bina ndia to boyibo eke bongo IDPS boyi likambo to ke boyi on bongo banda olanda ba komo bimisa ba shege ba pesi bongo macheti ba pesi bongo bilo po ba former base mais ba ko kate base pena combattant ya solo alien na te na tongo amelika mai mabimi na nzela pour na ko sauver patrie na. En tout cas, félicitations et grand merci à ba combattant nyonso bo banda IDPS e banda. Quelques des ans d'élite en tout cas na bois kebino bois danger bois makasi na ninga osarati. Mais bango alien ekate natina mwana na nzela ke bazwali banga lena onte vanda wana bazui bakobaya batu bana batu ba pesi bango biloko bango di bakufa total même ba marche na bango otikala komona mwana mukolo te ba mikolo baza mike ba papa mikolo basi balemba. En tout cas bande ko na biso basa pelite badera na union sacrée bande ko na biso a palu o ba kokuta nanga ba bisinga tout cas biso to soutenir chef de l'état to mona ki ba kosa ki biso to zwa ki muto ya motema beto tchaki na mapeka kasi to mona o monde ba ko mozonga ba ya mukie mais condoléances na bande ko pe a palu ba bungisa ki moko ya bango madame Dorothée watika ki biso. En tout cas ba bazoli na pesi bango ba mes condoléances na biki ba msusu ba ebité mais je vous informe madame Dorothée la fille du feu kizenga butaye kotika biso na mikolo lekaki matanga na ye. En tout cas jusque là tana bitando to ki na no suite. En tout cas nazo ebisa bino nazo mobiliser bino tous à la lokola muto moko to soutenir le président de la République à la personne de monsieur Antoine Félix Tshisekedi Fati Beton o azali na vision ya malonga tola na ya malonga leo na kolia na ngate mena ki classe na tangi lobi ton na ozwa musala ya malonga emonana abimaki atambolaki pona koluka partenaire koluka malamu azwi sikoyo yango nazo mobiliser bino bande ko na ngai tozala soudé tozala politique ba fourmi elongonde
tokolonga nzala elongo nde ate elangi ye tozala na bareserve ebele totika te bato nyonso baye koinfiltre UDPS mpo bapanza balobi diviser pour mieux régner bazoluka badi bocomprendre te 2021 distraction bakotisa biso mpona 2023 mokonzi na biso ya mboka atikala azotepa te lokuta toza wana na ye tokosimba ye ntina suka fati bebeton bandeko balandi coup de chapeau na la police basoda na biso policier te basoda oyo baza na front mpona kobundela mboka oyo devoir na bango ezali kobundela mboka mpe kosécuriser population na biloko na bango wana mikolo eleki balongaki babotolaki aéroport oyo eza na mboka na biso oyo barebele bando oyo okitana minduki wana baye pena ba armement pour na tina ko déstabiliser population en tout cas coup de chapeau en tout cas ba soldats na biso ba remportaki ba kweisaki banguna na nyonso en tout cas tika to partager expérience moki obande konanga bazana na est ba betelanga lisolo boyi en tout cas eza histoire vraie bavandaka na bamilice boye balepe fufu balemusu bameli masanga me na mpoka bakie koopere me sengeli kodenonse bango totika bango lisusu te oyo soki todenonse bango na butu tokolala te bakokanga biso baza na bango kaka bana mboka oyo barwande bakotaki lokuta oya aboyokaki président Sambo ya l'Assemblée nationale a dénoncaka bango mikolo eleki bandeko balandi ADF wana bakosaka biso bapesi bango bakombo ya kitoko ADF lokuta eza nango kaka dirigeant mongo bakonzi ya parti politique mongo boye bafinansaka bango mongo batya trouble est eza na insécurité boye na boye baza awa toyebi bango mpe tokanga bango na maboko nyonso wana mpona kodestabiliser pouvoir ya président de la République kasi biso tolobi moka koswa na président de la République donc kende liboso sala musala kitoko tozawana 2023 libanga ozawana donc biso bavona biso eza epai na yonde tolobi coup de chapeau na ba soldats congolais au ba remporter victoire na est de la République mais na sengi na bino bata est to bana pe o dénoncer bango liaki na mona tango na poka ba ki sala rebelo wa côté li bana ndaku dénoncer bango en tout cas farde sa zawana ko tia bango maboko ya na bango évasion wana esalemi kuna na prison na biso na ba province trop le béron mikolo roya en tout cas sengeli batu ya malonga o bako pesa pe planning ya sika ndeni ko renforcer sécurité na ba prison na biso awa un grand merci na papi Kelly elongo na papa Rifin qui sombe na confiance pe na fidélité bo pesinga en tout cas ça facilité pour na ko intégrer pe ko kota ko captiver batu moko boye kasi na pesi bino matondi en tout cas grand merci na bino so pesa kinga miso mato ya kolanda émission to décryptage sur analyse à la République démocratique du Congo. Merci na bino nyonso en tout cas bo les mangati botinela ba suggestion na ba numéro ezali affiché na ba écran toza on a mobimba pour na ko répondre bino grand merci ingénieur Biyumbu yo asimba ki ba image kitoko grand merci également aux combattants ya tango Silva de Munda depuis Irlande yo nera IDPS maso na bino yango yo s'abonner massivement na chaîne na biso et ko sala biso au vrai bien. Quant à moi je vous dis au revoir, on se retrouve au prochain numéro. Bye.